IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Soko logo banda kofinga mobali na yo. Soko logo banda kofinga. Torchon kuta zui valeur. Non sotona olobaka ke diable ka ne mutu. Non, changer comportement na yo. Obi ko sambela nzambe. Changer comportement. Bocha ba papa à l'aise. Et yo ko diable bundisa makasi eza libala. Eza libala. Na bana bakomi ko vivre na basu toujours tellement ofongola ba porte belé. Si mobile na gangeli obel obelo mabe même à se comporter mabe. So yo occupé non été. Est-ce que o changer? O changer ta? O zaka yoti. O changer non ta? O changer te o zalaka yo kaka. La Bible dit que toi, tu as un proverbe, tu as un proverbe chapitre 25, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Vaut mieux habiter en l'angle du toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Yuzana koko zamunoko. Ce papa lobika yo te na mona sang yo mo ki msamba ndako yo moko mobali akoma kutu a préféré à partager temps na ye ebele libanda ndako na ye ki a partager temps na ye na kati ya ndako parce que yo mame do oloba otala do ofinga do oza insupportable na makambo nyonso. Et ça va faire une chose même beaucoup de choses. Ta soeur anda ya bana ya mobile akoka ngote. Akoko zo ba soeur na te. Yeka ne munoko ka ne olugo makama mabe. Mubo apesa mobile me kimia te. Ba mama to bongisa. Ba mama to bongisa. Ndene msi bino trois types ya ba couple o nzamba la kisinga. Nous sommes un aimant de tribunaux. Maintenant, moi, ça a été ma prière. Et ça va m'attendre. Nous sommes. Et en plein terre, na kati ba foyer na biso. Parce que otiki accepter na diable. Même na bana. Tout encadré bana. Tout l'exabana na biso depuis bazami qui oye banzambe. Parce que même bakoli bako détourner na voie wana te. Tu es toujours dans Proverbe, tu as dans Proverbe chapitre 30, verset Nabiso 20. Non, tu as dans Proverbe 22, excusez-moi. Tu as dans Proverbe 22, verset Nabiso 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. J'ai lu la parole de Dieu. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, car il sera vieux, il ne se détournera pas. Tout l'axabana biso chemin no bana biso ba kolanda. Parce que même bakoli bon se détourner que héritage à malam pour l'axa moi na éducation moi ya bien, pour l'axa moi na vie de prière, pour l'axa moi na comment kozala propre, pour l'axa moi na comment kozala na batu. On a devoir, mais ils ont devoir et enseignant et IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Les amis restaurants, Sœur Gladys Mandimbi. Avato bandanion son atiki momo na maboko nzambe to bondi le nom puissant de Jésus. Éternel Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant ton trône de grâce de laisser ce moment merveilleux entre tes saintes mains. Saint-Esprit, Anna, Sainte et Agnon, son message oyo esala musala nango na mitema ya libota na mobimba Jésus-Christ. Épargner au nyonso na pusi mosika au nyonso zo confesser comme Jésus-Christ Nazareth et à la naissance fait Saint-Esprit à la centre et à nyonso. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Amen, 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 peuple de Dieu. Nye lisu liboso na bino, liboso ya libota ya Nzambe mobimba. Pona kokomisa, pona zaka mwana bitinda oyo Seigneur Jésus-Christ utilisaka. Koya kokomisa oyo maloba oyo ekomi na part na ye apesi. Et maloba oyo message oyo na ye kokomisa ngo. Ceux qui botali na kati ya chaîne na concerné pona batu oyo baza na kati ya mabala. Abalani. Batu bana balabala. Na kotaki mabondeli ya 3 jours, ya retraite ya 3 jours. Bon, na kotaki yango juste pour toujours se ressourcer na ba prière, koza toujours na présence en Nzambe pour makasi na biso eza kaka prière. Nye na kotaki mabondeli wana tango na koti Nzambe azwa kolakisanga kaka ba forme ya makambo ya ba mabala, makambo ezo passer na kati ya ba mabala ya peuple na ye. Yango Nzambe atindi ngetake messager ya kokomisa message et ya kopartager ba makambo mosusu oyo Nzambe a révélé ngana d'expérience mosusu oyo par la grâce de Dieu oyo a faire passer ngana vie ya vie de couple. Yango na memi yango ekosunga libote ya Nzambe e makasi na ba référence biblique. Premier jour Nzambe alaksenga plusieurs sortes ya ba couple oyo ezo vivre sous sous pression ya ennemi ya diable. Premier jour couple ya liboso Nzambe alaksenga couple oyo eza combattu par belle-mère. Oui, par maman Bokilo. Couple eza na bitumba na maman Bokilo. Premier jour. Mona maman na mama azwa makolo. Donc batu bazotambola azwa makolo batu na bazelu. Azwa makolo batu na bazelu abomba. Espa Nzambe ememaki parce que tango espa Nzambe ememaka biso ememaki ngai na esika wana ememaki ngai te seulement po situation etikala bongo mememaki ngai po échanger situation wana. Et par la grâce de Dieu nakendaki na Nzambe akomisaki ngai wana nazwa Nzambe Saint-Esprit kotaki kati na ngai ya kobebisa ya kobimisa ba mabele oyo ba makolo ya bato banyatelaka. Bino moko boyebi soki moto azwi mabele ya likolo na yo makolo no eleki mabele esalaka nini? Eza makambo oyo ntango kutu toza kuna ba ignorance toyoka yoka masolo wana na seke bino mpe boyoka. Deuxième couple Nzambe ayaki kolakisanga eza couple oyo ezozanga réconciliation. Couple oyo mwasi aza na kati ya orgueil. Mwasi aza tellement orgueilleuse azokoka te kose réconcilier na mobali na ye. Nzambe alakisanga couple ya bongo. Et troisième couple eza couple oyo ya tribalisme. Couple ya tribalisme. Donc famille mobali tellement mwasi wana aza mutu ya ekolo na bango te bayina ye kaka boye sans problème. Bayina ye sans problème balingaka ye te. Nzambe alakisaki nango. Et ba couple genre il y a 3 types de couples. Oh na tangi o nguya molimo mo centre et la kisaki ngai na vision na révélation. 3 sortes ya couple wana ezali couple eza ba couple o bana na bango baza sous combattu na puissance ya ennemi na ndenge ya kosakana te. Espa Nzambe memaki ngai kokende kodélivrer bana mosusu déjà batia bango esprit ya mai. Bana mosusu déjà na kati ya ba piscine esprit ya Nzambe ememaki ngai. Message okonebisa bino vérité peuple de Dieu na résistaki na message oyo. Ngai vraiment kopesa ngo te mais Nzambe a insisté alobi yo ozosala mosala oyo ngai nazotindo osala. Soki botali na kati awa ya chien yango ezalaki mpeza mpe mission oyo apesi ngai ya kosala. Ngai nazwa kaka mpona obéir kaka na ainsi dit l'Éternel. Donc eza mission oyo apesi. Peuple de Dieu. Soki message oyo na koloba ekomi na epa na yo
ogardant au pona yo mon côté partager yango ekoma na banda oyo baza na ba problème o nzambe baluka nzambe même bakobenga te me baluka nzambe na lolenge na bango moko pe ya kosambela nzambe akolakisa bango bamakambo oyo nini ezobundisa bacouple na bango. Me nga nzambe alakisi nga 3 types de couple. Tozalaka sensible na molimo mosantu bien aimé dans le Seigneur. Tozalaka te ba message ya futilité nde tozalaka na makasi ya kopartage yango ya kokomisela ngo bato. Me ba oyo nzambe azobeta mpona kosauve bacouple bafoyer ya bato tonegligeaka te parce que nzambe atelemisi nga na mission oyo makambo oyo nazoloba navandi nango ebandaki nzambe alobelaki nango depuis le 28 alobi na yango le 29 alobi na yango le 30 nabeti yango kara na nzambe makambo yango ya mabala bato soki olobi eske bakoyoka nzambe alobi na nga sala kaka oyo nga natindi yo yango lelo natelemi nasala oyo nzambe atindi nga oyo nga naza mwana mosala na ye maître oyo nga nasirabaka Jésus Christ de Nazareth nga nazalaka mwana mosala azwanga mosika pourquoi naoza désobéissance na oyo ya oloba na nga nasala donc naosala kaka mosala oyo nzambe apesi oyo kokutana na ngomba ya liboso osabone po bamessage moto ozwi video opartage oza na salaire na yo epa nzambe na yo moto ozwi osabone okoti ekobanda koedifie yo mpo okoma mpe porte ya bénédiction mpona bandeko mosusu oyo bazwi canal mpe ya koyoka maloba oyo me yo mpo okokoma pourquoi pas okoma porte ya bénédiction ya baninga mosusu nzambe akozanga te na kopambola bino na ye na référence biblique oyo mpo édifie libota nzambe toza na Proverbe chapitre 14 verset nango premier. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Femme sage abatiraka ndako na ye. Boyoka likambo nini oyo biso bamama tokotisaka moyini makasi baport d'entrée oyo biso bamama tofongolaka mingi oyo esalaka ke moyini akota na ndako na biso. Na expérience oyo nzambe alakisanga bajare nini ya bato bayaka kodétruire couple ya bato. Bolanda message oyo na bokebi nyonso. Eza na bandeko oyo bazalaka ayeyoki camarade foi bien biso moko mpe souvent tofasita diabetage oyo bandoki ya famille oyo esprit ya famille ya mobali oyo ya famille ya mwasi biso moko mpe bana nzambe tofasitaka bango tashe makasi dans le sens nini ngai nazoba témoignage na nga personnel parce que ezoconcerne mpe message oyo ngai nazalaki ndenge okomona na ndeko moko boyaka kokangama na ngai bien aimé dans le Seigneur ki camarade azalaki sera mokolo balobaki camarade ekipaka nango age te bien sûr azalaki mokolo makasi na age plus ke ngai aya kokangama ngai tokoma bakamarade oke nini milimo ya famille ya yo ya famille ya mobali bakoluka agent oyo aza ya bango bakotindela oye comme camarade bakotindela oye comme camarade akozala proche na yo baza bajara bato lolenge nini bien aimé dans le Seigneur affection oyo ya kopesa yo place otia nzambe liboso ye akomi liboso place otia mobali oyo abala yo atia na ndako ye akomi na place wana mpe baza bajare ya bato soki aye kovanda yo na lisolo modele apesa affection ozala kutu même pas ozala même pas na comment dirais-je ozala même pas na nini na discernement
ya koyeba ke likambo na bete likambo na bete te obando bete le makambo tout sauf rien ya foyer na yo ya vie ya mobali na yo ya vie ya bana na yo ya vie na yo moko ya libota na yo ozomona eke non moninga malamu bandeko moninga malamu ayaka Yesu oke ndoki munene ayaka epa nanga Dieu m'entend parler eza baexpérience oyo nzambe alekisima na molina ndoki munene ope napesaka ye confiance donc bato babande koya koenvironne nga la plupart bazalika bato misala mabe parce que ntango bango baza déjà pembeni na yo esprit mabe ya famille na yo kindoki ya famille na yo baza sous effort ya makasi osala te oza bia na cible na bango oza bia eza na bato bazalaka bamissionnaire agent mpenza batindela yo akozala wana akozala toujours koyepa na ata koboka poto banda ovanda ne mpe ndako moko te akoya na ndako na yo meme amoni mobali na outi mosala ye ayeda na ndako ye akende te ye opartage na bino temps nyonso akokoka mpena bato babomaka bato temps aovanda na wana akoyela mpe makambo aloba mpe nzambe bokanisa ta oyake te ngai boye abandoi biso mpe ke yalinga nzambe omoni mpe na bavi moko de priere omoni mpe mer aza na ye ya nzambe te agent mobimba parce que soki alati identité ya nio te jamais akoya koopere misala na ye ya kiliu na kati ya vi na yo po alata manto ya nio ya moto ya malamu po aya koopere na vi na yo bien 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 bien. Mais ntango yo kotelema na vie de prière esalaka bato wana bakima mosika na yo obengani te ye moko aokima na ndako na wana pete obengani te ye moko vraiment aokima na yo yo ozana na poso obengani te obengani ndenge ya yeli mission ntango nyonso ozobondela nzambe ozobondela bapriere wana ezosalaka nzambe esprit ya nzambe ekimisa ye mosika wana première type ya bato nazoloba. Deuxième type comportement ya yo mama na kati ya ndako na ya libala ose comportaka ndenge nini na kati ya ndako na ya libala. Moi so déjà babali oza lokwa basi nyonso tout temps yo vi na yo oza libala bato bazwa makambo libala à la légère libala eza mission oyo nzambe atindi yo osala okozala eza na bandeko mosusu babala bango na 18 ans eza bandeko mosusu babala bango na ba 20 ans ovandi oti okomi na ba 60 ba 90 ba 100 ba nyokufi olekisi temps ebele na nani vi na yo opasango na nani opasango plus na ndako ya libala ke na ndako ya baparent na yo. Maman fozala femme oyo femme de prière fozala mwasi oyo obondelaka ozala na basommeil te bafatigue te naolobela bachrétien bana nzambe naolobela mpe bato oyo baza nano kuna me nzambe ana posa na bango bachange mpo bacouple barestaure bacouple nzambe arestaure bacouple na bango. Fo kozala na vie de prière fo kobondelaka kotika mobali nono maboko ya nzambe soki otali la plupart ya bacouple oyo belle famille elingaka makasi mibali nango bazala wana bakolinga nango makasi te na remanka mpe eloko wana mais eza na bacouple oyo mpe belle famille eza deja na bonzambe kati na bango bakolinga yo mpe makasi parce que bango balia na fruit ya saint esprit. Mais eza na bacouple mosusu tellement yo ye mission ya bolamu mpona mwana bango place bakanga mwana bango falaki pa yo ya kodélivre bango baotiko kimia te yo moto ovivre na baka bongo na conseiller yo ka prière na conseiller kaka vie de prière na conseiller kaka bozalaka na vie de prière bamama naobeta sete mingi na bamama
vous avez une vie de prière, il y a ma cache. Parce que bateau déjà, moi, on a déjà bakamaki. Yoni moi na libala na moi na bango pour porter délivrance. Délivrance on peut apporter. Bauti ko kimyata, bando traumatiser yo, bando traumatiser yo, vraiment on a traumatisme. Au combattre na niveau même au péché à ta belle famille, on peut tata papa beaucoup tata maman de flata ne couper. À répondre n'est pas autre. À ta belle sœur, beau frère. À répondre au petit, elle est que la communauté. Elsa, ceux qui ont le canal, ceux qui est macambouana, ne moutezo sala yo maman, qui on se comporté ma bé envers papa, réponds-toi. Qui s'il y a problème wana, Elsa prière. Qui si oh belle famille linganga ite, oh kinganga linganga te, on de comme ba ngana linganga te, qui si na ngoka Elsa na kaka prière. Tant ozobondela nzambe akoya na intervention na pe ako révéler et ezala sous souci de base pour na yote et comme a consolation parce que nzambe a révéler makambo nini oyo ebombami na kati wana po bango bazana ba détester makasi ndenge wana comme bible zo ba toza toujours na proverbe to komi na chapitre 11. Nous avons un verset Nabiso, chapitre 11, verset Nabiso 16. Je lis la parole de Dieu. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Et là, na basi oyo, koya na vie ya mobali kobale kotia na ndako, ye ameni richesse. Na kati ya vie ya mobali. Et ça na mwasi oyo amemaka la grâce, ameni grâce na vie ya mobali na ye. Donc mobali akomi ko vivre ba grâce, couple na bino couple ya ba grâce. Siko yebisanga bien aimé dans le Seigneur. Ma sœur. Siko soki famille ya mobali wana bango batia mwana na bango aza na vie moko boye ya désordre kaka. Yo siko koya na vie na yo memi ba makambo malamu ndenge wana. Bolingo te. Bakolingo te. Siko ezala arme moko te yo komisa mobile na yo o attristé mobile o komisa mobile no ennemi numéro 1 pour na yo. Non. O komisa mobile na yo ennemi numéro 1 pour na yo ta. Yango na zolo wana na lobi kota ba belle famille. Côté ya comportement ya envoyé ba jet du diable o batimbela babato. Mututa mobali nonde mutakomi camarade na liboso ye wana ndakomi ya mine yo intime parce que yo ne mbo partage l'intimité na ye ne mutakomi ami intime na yo yende okozo mutalibanda tozo troisième personne okomi sende yenda koma nyonso pona yo plus que mobali o valoriser yo toujours fongola ba porte bien aimé dans le Seigneur to fongola ba porte na kati ya ba couple les autres détruire na bana et détruire na bana tout changer ba comportement une chambre na yo olala kana mobali na yo surtout na mona ba comportement na bato bazana banda ba kitoko ba chambre kitoko ba mbeto ya cher ba biloko ba placard cher ba tout ça là balinga toujours kokota bato na ba chambre na bango chambre ya libala bakotisa ngo mutu te chambre na mobali na yo kota nazoba makambo ngamo na lekana biloko wana okokota mutu na chambre na ote visiteur ayana ndako nano lokwa to aka na chambre salon to tikele honneur ya chambre biso to la na salon oyo mission ya kina mo lelo okomi kolela complication comme mobali musale beba vina bine koma ka complication yo ndo koma mobali koma mwasi na fongola rapport wana yo moko okotisana na chambre na yo olaisana na mbeto libala derrière wana eza derrière moko grave bien aimé dans le Seigneur na telemi pona koloba ndenge nzamba tindinga na révélation na expérience o nzamba lekisanga na telemi na lobi na peuple na ye esunga ata couple ka moko
bandeko tozala na soumission na mibali na biso, tozala na soumission na mobali oyo abala yo, ozala soumise na mobali na yo. Eza misusu ezalaka na omona esprit moko ya sécheresse ekoti na mobali makasi. Nyonso twana kaka po badétruire bino, badétruire foyer wana. Les femmes, zala, comme Bible le Bible, toi toujours dans proverbe, parce que le proverbe est le moment moins si ma casse, il va me rendre ma femme et ma casse, toi toujours dans proverbe, toi qui es dans proverbe 12, toi dans verset Nabiso 4, j'ai lu la parole de Dieu. Une femme vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os, bien aimé dans le Seigneur. Talaka femme vertueuse azaka couronne ya mobali naye. Mobali olekisa ba moment difficile. Kupimela aza mobali na bala yo. Difficulté na ye, soutien na ye eza yo. Faut soutenir ye na ba difficulté wana. Kotika lisusu porte poelete ya diable akota lisu na ba foyer. Nzamba obetela ngaseto aloba na makambo mbala mingi. Mission nzamba lobi na ngana lobela ka makambo ba couple na lobela ka kango. Kofungolela diable lisu porte te akota. A détruire yo, a détruire mobile na sécheresse wana. Yo juta ya obonde la kona mo. Eza peut toujours cible mo ya panzabino. Yango wana soko za femme de prière te, oza femme vertueuse te o Bible lobi na biso, o salani, okei na yo, ko bima boye, okei ozoni boye, okomi yo komi mobali akomi mwasi. Bandeko, mobali moko te na sa moyo. Même si ça la hypocrisie, mais au blessé intérieurement, tant vous avez un manque de respect envers lui. Et ça la bande comme ça, écoute, l'église pour n'a pas combo sur la PSAE. Mais la mobile, à convaincre, à coup tata mobile n'est tata mukeke ya sambe. À convaincre mobile n'est parce que tant où yo so sambe, ok, dans l'église, tant où yo dans l'église, nous t'allons bosso yo convaincre d'abord. Et non muto ozali pembeni. Que non moi sinanga assemble là. Moi sinanga asambelaka. Mobile non muto liboso fois za témoignage vivant. Que yo osambelaka. Yo ondimela nzambe. Yo oza nzambe. Pour mobile non za témoignage vivant. Bato libanda te fona miyena mu azala témoignage vivant. Que yo osambela. Yo za na kati église okende église ça fait 10 ans 20 ans. Mobile azani na ndako donc azala jamais convaincu que yo sambela. Okende sambela na. Même bana non nda, bazala même pas convaincu que yo sambela. Parce que muto nda pelisaka ba moto nde ya mafinga na kati ndako ya ba humiliation na papa na ba monde za yo. Mais yo kende sambela. Faut convaincre mobile non mutabi boso que yo sambela ka. Ba gradio ba personne église maman telle maman foulade ba maman ko convaincre mbali na yo ya yo sambela pour que était ba faut ça na témoignage moko po exact témoignage moko solide d'abord na kati ya ndako na yo avant que était ba to libanda yo comment vous respecter même kutu mon pasteur ko le kamobalo abala yo mais au péchaka. Parce que o aza pembe na yo, o aza na yo, o alalaka no alamukaka na yo. O mone papier, mais yo kuna l'église o la sabatu ke yo sambelaka. Bien aimé dans le Seigneur, tout se repentir. Ba comportement o ezape na basa la sala nzambe pe belé, bazape na comportement o. Tout se repentir. Nzamba lobi bo se réconcilier na ba foyer, réconciliation na ba foyer, nzamba lobi ango, réconciliation na ba foyer. Message mon avec qui ça dernièrement pour na makambo toujours ya ba ya mabala o nzamba pesanga zaka na ndeko moka bisanga lobi
la servante de l'État. Yo kaka biso ba mama kaka ni muto takinaka. Non, tu es un verset, tu es un nini. Tu es dans 1 Corinthiens chapitre nango 11, verset nango 8 à 9. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Verset 9. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Réponse yango wana. Biso bakela biso pona mobali. Batira kota mobali pona mwasi. Batira kota kote ya mobali. Bible ya mwana ezo ba 1 Corinthiens 11 8 à 9. Donc mobali nde azaka maître ya mwasi. Quand on a fait un message, on a mis un basi. Parce que dans la servante, on a mis un basi. On a basi. Selon ainsi dit l'Éternel. Et puis, message d'Anzambe est toujours accompagné de la référence biblique. Yo koma kari na kati ya mikuwa mobali. Mobali azashu na kimia tete. So le bando finga mobali ya. So le bando ko finga. So le bando ko finga mobali na yo. So le bando finga. Tosho kutazui valeur. Non sotona olobaka ke diable ka ne mutu. Non, changer comportement na obi ko sambela nzambe. Changer comportement. Bochaba papa à l'aise. Et yo ko diable kundisa makasi za libala. Eza libala na bana bakomi ko vivre na basu toujours tellement offre la porte belé. Si mon bel n'a gagné le bel ma bien même à se comporter ma bien si yo qui peut non été est-ce que au changer ta au zaka yoti au changer non ta au changer te au zaka yo kaka la Bible dit toi quand on proverbe aussi pour tenir les proverbe. Toi on proverbe chapitre 25 verset numéro 24. Je lis la parole de Dieu. Vaut mieux habiter en l'angle du toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Yuzana koko zamuno komoko. Ce papa lobika yote na mona sang yomo kimsa mbali ndako yomoko mobali akoma kutu a préféré à partager temps na ye ebele libanda ndako na ye ki a partager temps na ye na kati ya ndako parce que yo mame do oloba otala do ofinga do oza insupportable na makambo nyonso. Eza ba femme mususu même kutu kozwa ta soin ya ndako ya bana ya mobali akoka ngote akoko zwa ba soin na te yeka ne munoko ka ne ya oloba makambo mabe mubo apesa mobali ne kimia te ba mama to bongisa nde nayebisi bino 3 types ya ba couple oyo nzambe alakisi nga. Mususu ennemi adétruire bino mais ntango mwasi azotelema na baprière eyesala makambo mosusu ezwa ampleur te na kati ya bafoye na biso parce que otiki accès te na diable. Même na bana to encadre bana tolakisa bana na biso depuis baza mikie koyeba nzambe parce que même bakoli bakodétourne na voie wana te. Tu es toujours dans Proverbe, toi dans Proverbe chapitre 30, verset Nabiso 20. Non, toi dans Proverbe 22, excusez-moi. Toi dans Proverbe 22, verset Nabiso 6. Proverbe chapitre 22, verset 6. J'ai lu la parole de Dieu.
Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, car il sera vieux, il ne se détournera pas. Tout la biso chemin nino bana biso bakoki kolanda. Parce que même bakoli bon se détourner que héritage à malamu kolakisa moi na éducation moi ya bien, kolakisa moi na vie de prière, kolakisa moi na comment kozala propre, kolakisa moi na comment kozala na batu. Toi na devoir. Mais ils ont devoir mususu et enseignant ka bana na biso et enseignant ka entourage na biso na comportement oyo zo affiché envers batu. Yamo ezo ko enseigner makasi tout ça kimia na mona ki kutu nzamba kendisa kinga plus loin na mona ki femme moko elongi na vraiment bakomi na suka nango batie marque moko ya sirène ya makasi na suka batiaki yango donc ayeku orgueil moko alingi même pas ko réconcilier na mobali a komi abandonné en lui-même mobali azo se comme eza ba révélation vraie zambala kisenga mobali a komi abandonné en lui-même mobali donc ça ne va pas nzamba lobina loba na peuple na ye bo se réconcilier kokomisa mobali ennemi na yo te kozwa camarade moko te komisa ye likolo ya mobali na yo akoma nde na autorité na kati ya ndako na yo akonduire yo na kufa oyo ozobosana ke kufa na azokonduire azokonduire yo kake na bana na yo bien-aimé dans le Seigneur tout élément de la prière, tout changer comportement. Comportement et attira quand même papa zaki papa na touche à binote bonimbisa na servante bonimbisa la servante bizalo na bango wana mama o changeons kaka na aide ya Saint-Esprit o changeons kaka na comportement na yo ndenge ozo se comporter a changer eza ba mama mingi ba mema papa na l'église ateya papa pa ya na ete mais comportement na ye kaka esali ke papa komi na nzambe tona ba mission eza ba mibali mususu nzambe apesa mibali mususu o nzambe abalisa ona ye mobali wana akoza musala nzambe munene aza musala nzambe baza basala nzambe baza ebele mais yo kaka comportement na wana yango esala même pas mobali na yo zèle oyo etake mosala nzambe oyo nzambe atia kati na ye ebima te na miso ya bato temo oza comportement mabe mission na nzambe atia pembeni ya papa oyo soutenir ye aya na chemin ya nzambe aya kosalela nzambe parce que aza na ye mosala nzambe mais yo sikoyo nde batindi yo mission eza pembeni na ye yango wana aya na bonzambe mais yo kokosala mission no te parce que quoi yo taleka na miso lelo bandeko bato ba vivre na vrai amour muto alinga mobali ne na bien matériel te alinga mobali te parce que amonaki na beauté physique alinga mobali ne te parce que azaki soki ndenge nini bato wana basoutenaka mibali na bango makasi na baprière basoutenaka mibali na bango makasi na kati ya bonzambe mibali na bango lelo baya dans le Seigneur à cause ya basi na bango tozala comme ba femme vertueuse tozala ba femme vertueuse tozala ba femme sage na kati ya bandako na biso diable atelemi adetruit na bana mususu pe basi mususu mobali naza mosala ya nzambe mobali lelo maza mosala ya nzambe mais bamakambo mwasi na asalaka na place ya banda kosambela nzambe po nzambe asala bolamu na place ya koma kosalela nzambe na mosala oyo nzambe abengela ya salela mais mobali akomi na ye déconcentré parce que kimia na ndako eza te même temps même avanda amédite bible même temps aluka bando asalela nzambe na ye na kimia na kati akende bimisa na église na kati na ye bien aimé dans le Seigneur to se repentir to se réconcilier na kati ya mabala
parce que mosala nzambe wana oyo nzambe apesa ye comme mobali yo na bacomportement no ya mabe wana odetruisaka mosali wana olingaka toujours na place ya kanisa na place ya zwa te ya kobondela nzambe ya koprie bachagrin oyo efrijaka ye bakofinga oyo ofingaka ye bamal à l'aise oyo etiaka ye na balolenge nyonso tu ils ont péché ye même à s'accrocher na bonzambe na nzambe akozwa soin na yo soki ose repentir te soki ose repentir te nzambe akozwa yo en charge parce que mosali na ye fo asalela ye nzambe atie yo pembeni na ye mpo yo osoutenir ye na lèvre ya nzambe eza na bacouple oyo nzambe abenga mwasi abenga mpe mobali bango mibale baza basali mais eza na bacouple oyo nzambe atie kaka mwasi kaka pembeni wana asoutenaka mobali na ye kaka na bapriere asoutenaka mobali azala intercesseuse mpona mobali na ye aintercedaka mpo mobali na ye amata likolo na babitumba ebelebele etelemelaka basala nzambe na yo te yo makambo wana etalako te bandeko tozala bahypocrite te oyo peut-être ozalaka na mobali no bien mpona likambo ya mbongo parce que mobali na yo asotipaka na yo parce que mobali na tozala bongo te tozala na vrai amour comme Jésus Christ alobi natikeli bino commandement nouveau aimez-vous les uns les autres tolinga tozala bavrai tozala bafaux te tozala bavrai tozala na bamour ya vrai tozalaka te na bamour oyo ya komona kaka oyo ezongala na miso j'espère par la grâce de Dieu esungi mama oyo déjà yo moko ofongolaki porte esungi yo makambo oyo nalobi servante nzambe anemi nalobi oyo nzambe atiaki ngai na vision oyo alakisaki ngai oyo mpe atindi ngai na sala oyo bakomi kokolingo mpe na poto andimi bavai na afrike ngai namona yango ebele aza mpe soumise na mobali na ye vi mpe oyo banda vivre yango mpe na poto wana yango mpe baofrire yango mpe te na afrike mais aza soumise parce que abali dedans mobali déjà bali ye basi ya bongo baza bafemme vertueuse bazali eza kaka te bayo ozwa na afrike bakena poto eza mpe mobali mpe azalaki mpe na poto kuna azwi mpe mwasi ayeni mpe na afrike abinga vi na ngai na kovivre à l'aise na yo na place na se sentir à l'aise eza mwasi pas accepté pavanda baza ebele babien oyo mpe bazalaka nango mpe na poto baavantage mpe bazalaka nango wana mpe aperdant yango mpe baza bapeye ebele meme ya baafrike awa meme wapi mibali mpe badeplasa basi na bango basi wana bandima lobi mpe nzambe pa eleva mpe mibali wana bakoma bato minene na bavie baza donc toza na batype ebele ya basi me nga na globalize nyonso nalobi kaka totelema na mabondeli moyini azolinga adétruire bacouple adétruire kutu deja ebele olinga te bacouple ebele eza détruite totelema il est temps nzambe alobi bamama totelema na bapriere kobondelaka mpona mibali mpona bana totelema na bapriere ezalaki message oyo Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth ayaki kopesanga na ngolu na ye nakomisa yango liboso ya peuple na ye oyo eza na répété eza encore lokola deuxième fois naleka na média nalobela makambo bamessage ya makambo bacouple mission oyo nzambe apesinga sikoyo yango soki mutu oyo ase sentir touché aza na posa ya aide eza babesprit mosusu yakaya mpe koanvute mpe basi ezala mpe babesprit ebelebele oyo aza na posa ya aide problème ya mutu songolo ekozala ya mutu pakala te na mutu aza na baproblème ya spirituel oyo etumisaka bomoi na ye oyo akozala na posa ya lisungi ya prière numéro na nga eza plus 241 62
85 13 75, donc 75, donc plus 241 62 85 13 75 na suka bokozwanga moko tokobondela nazanga moko te tozana pasteur tokobondela nzambe akopesa ba directive oyo nini ezotrouble foyer na yo nzambe akozanga te na komi monisa na kovisite foyer na kovisite mobali kovisite bana okimia na nzambe ezala partage ya mabota de partager message pour akokuta na ngu mbala liboso asapiki na ye omega. J'en suis prié. Je dis gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tokutani à la prochaine par la suite. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.